Parce que la question de la relation à entretenir Nabiso. Ceux qui entretenir une relation bien Nabiso. Il y a un qui est bongo. Mais ceux qui ont ligné, ceux qui ont pas na bango. Ceux qui ont soigné kaka, abongisi siko nzela na. Soigner au bandela wapi. Il faut les gars personne les gars le baga mabeto. Par exemple, ceux qui ont abongisi na yebi non Rio ya nangai. Nani papa chéri yene mutu azaki papa nanga. Donc un mentor. Ceux qui a reconnaître à soigner quand nzela kota tchaki salité wana akina kolongola salité wana okoma dans les bons zaka ya kofunga mana batu nyonso batu bango monde ba mikangela ka ba porte yo moko ki mikangeli porte yo moko yo misa papa chéri komo kendo kel susu ko cracher si papa chéri allez aujourd'hui satan papa chéri ayamba afunga le porte aya ko yamba yo to banana tawana. Si j'ai reçu la disque, on a BCBG la sujet tabouté. Ok. Papa chéri a ça, après ça ouverture. Aval. Le moteur ressenti. Biso moko nde nan to se senta prêté. Wala bino moko. Papa chéri de lui-même ça le bango tout haut. Et dans notre tout mwana ntuka na mouvement bi ata mwana ntuka so linga ça disque. Ata ko tuna mwana ntuka ata mulala. So linga ça la disque. Au financer. Au sala na e. Et biso moko nde Mignon Abraham, tu es Sima. Mignon Abraham, papa chéri Mouton. Mignon Abraham, il a posé ça la disque. Papa chéri Mouton, ça Mignon Abraham, ça la disque. Vous comprenez? Mais c'est comme Mignon Abraham, papa chéri Apesio Avala, Abisiku to Rioté. Abisiku to Stege Mignoté. Ma privilégié Néo. Balobi Mignon Abraham, ça la disque. Nakata BCB. C'est de lui-même, c'est de Tacha. Yemoko. Oyo mona yemo kwa se détacher mon ngi nonté non ba peso ava sala disque na kata wenge ba betaki banzembo afali manzembo afali ngesa la pe bien na fête mais so ba betaki yango ba fanatique ba ngaba ke na ndenge mususu ya baba ine pour na ko boya ko bebisa fête ya bato ko boya ko kende ko vilipanda ngo na ba faso mususu ba longola ba exclure ka yango. OK. Mais malgré que expliquer yango musique pesa qui nango fait pesa qui nango ka bien très bien voilà et ça qui on ndenga mabete na ndenga mabete pourquoi na ndenga mabete ya sika eyende konanga kobukana te na masolo ya agence ezate moko ADBM full service ya mwana mboka Adolphe ndeko yokendaka mboka ya Chine ozana besoin ya kotinda biloko uta mboka ya Chine po eyela de partout na mboka kozala tala solution pona yo yango yo agence ADBM full service eye pona ba solution na bino nyonso na oyo tali ba frais tous les sortes ya conteneurs ba colis différence ya ADBM full service na ba agence mususu ezandeka sérieux yako kama bonzi melanga bandeko na agence ADBM full service otie biloko na mboka Chine ozeli et comité place au wapi ba ko livrer le biloko après au pesi mbongo ya boyinano ezalate kaka na agence ADBM full service ya mwana mboka Adolphe ke na agence ADBM full service ba réduire ba frais na 30% bonzi melanga nano ezalate otuni ngai okozwa bango ndenge nini il suffit obenga biso kana ba numéro oyo ba koyamba yo pe ba kopesa ba directive ndenge nini osala pona kotia biloko na yo po ozwango en toute sécurité ndeko na ngai bonzimela ngai yekeyo oui. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur Congo Source Télévision, c'est bien moi, les vôtres Kevin, Mohamed Saïdi, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir, tellement nombreux qui nous suivent en ce net moment. Merci à nos fidèles partenaires, merci à Bandeko, nous sommes à Biso Confiance, Bandeko, Dima Pena Kolanda, émission à Biso, et particulièrement Bandeko Balandaranga, vraiment je vous aime tellement, et puis là, dans la Rabino P, aux Aramosala, on a la Rabino de temps à autre pour que vous avez servi, vous avez informé, n'a pas parlé, toujours mon message Kolanda, émission à Biso, et puis là, de votre côté, ils ont rappelé
penza mosa na bino pe ya ko partager ko like commentaire ba émission na biso pourquoi pas sur la biso pour la première fois pour la énième fois bo s'abonaka ezala penza mon message no topi makambo bo message toujours ko ça d'habitude o ezala makambo bo message ko ça là déjà nous allons vraiment en parler to la penza o ezali actualité musicale o to ebi que déjà la culture na biso de l'ensemble mais na côté musique déjà to zena actualité ebele mais entre autres déjà papa chéri mokonzi ya bawenge jibem piana l'homme qui a mis l'eau de coco azaki déjà na mboka ya Chine o to monaki concert le gars qui penza parfaitement bien o wapi bandeko penza ndoko ko ba communauté congolaise ou bien communauté africaine to be bandeko ba na Chine ba chinois en vrai sens du mot bazaki pena servi dans la bonne musique au papa chéri a apporté la ki bango o azaki pena marambo ya kitoko. Et puis également nous allons en parler to de la penza masolo ya G de la francophonie 9e G de la francophonie o wapi papa chéri pas ali parmi ba musiciens o bazali choisi pour être ba prester mokolo wana ya milulu wana parce que ezali masano o ezali masano national te mais masano international o wapi babikolo ebele bakolanda biso to ba délégation ebele pe comme na kati ya ngomba ya Kinshasa ya Congo Kinshasa ne to fonctionne en langue moko ya bongo to fonctionner toujours dans l'actualité to message toujours fonctionner mais to fonctionner dans mokolo lelo. Déjà je dois recevoir pour vous un musicien, un grand musicien et puis un bon chanteur. Lui c'est Rio de Janeiro, lui qui fait partie de l'orchestre Wenge BCBG, l'orchestre cher papa chéri Jibem Piana o wapi azarawana depuis azarawana azat penza to koloba penza confiant et surtout qu'azali pe patient parce qu'il y a women papa chéri a yebi pena papa chéri malamu et puis à maîtriser penza o ezali ba critères ya wenge ndep azali toujours côté de manakati ya wenge Rio de Janeiro to na kati émission. Mais avant toute chose je dois commencer par dire un grand merci comme ça au boss Gérard Simoni, merci à madame Karine Kololomboni, merci comme ça mon vieux Richard Mouya eau potable depuis les États-Unis d'Amérique, merci au vice-bourgmestre de la commune de Limité maître Isaac Mokende Chishimbi Bamotebele na yo, et puis merci à l'agence ADBM Food Service babi agence Ozarana Chine. D'ailleurs papa na biso Adolphe Penati ndanga belema ya Jibem Piana papa chéri Ozaki na kati ya Chine wana dans agence Ozo Service bandeko kolongwa Chine bilo ko ma Kinshasa penze zali agence ADBM Food Service o wapi sala la mosala malamu. Déjà nous allons en parler to bet avec masolo ya bande de match volume 3 o wapi bazali kolambela biso ngo déjà na studio to meka solo mwa bongo naza awa na Rio de Janeiro. Déjà pour ne pas me poser ma pour nazo mon invité qui est Rio de Janeiro qui est à ma droite à qui je dis déjà bonjour Rio de Janeiro. Bonjour. Bonne santé. Oui, ça va vraiment. D'accord, bon retour à Kinshasa. Ouais, bon. Voilà, donc déjà Boti Simboka Chine, parce qu'on doit commencer par l'actualité. Boti Simboka Chine, Boti pour prester concert. Déjà, concert les gars ils ont des Chine. Oui, concert les gars très bien. Ok. Quand tu as eu deux concerts, concert Liboso Isaki na occasion il y a 30 juin. Ok. Parce que ba Congolais ça qui on a ba ville na ba pays belé. Ok. Basala qui on a ba fille d'ici, basala qui on a ba fête qui on a aux États-Unis, partout. Au ya Chine ba fête ils ont préféré papa chéri à Kende a agrémenté. Alors c'était à l'occasion il y a 30 juin. Ezaki na première ville na bango Sanchal. Ok. Tant to sisi wana ba bino biso to mesana biso ba Congolais to mesana ba concert payant normal. Ndesiko ba yiki ko tchana ngwanzu po ba Congolais basé belé na ngwanzu nde ba beto beti kon. Donc ngwanzu comme on place commercial ba Congolais. Ba Congolais voilà. Okay. Mais ba ville est belé na Chine. Ba ngwanzu pena nde place pena ba Congolais belé so ba ke ba kena ngwanzu. Ba kena mingi ba pekente ba ninte ba kena mingi ngwanzu. Yango to betaki na ngwanzu na concert payant on a bango donc voilà. Bazali penza satisfait. Très satisfait. Comme on a moni pena keno na mona ngote. Que papa chéri mata na nzembo ya libéré. OK. Tanga mati nango na ebisio tinzembo esili. Bazo yaka ko chambongo. Bazo bambaka. Bazo ko bamba. Tant kaka simika micro. Batu batele mbano. De salle mobile na tout le monde bazaki na salle ngo za lokola ba to tchaka net ba Olympia na bango. OK. Avec plus de combien de places déjà? Bon, na maîtriser mais na estime na mon pena image. Et puis ça la bongo pena mona ngo pena na monde. Ça la bo ya bongo na décor a bongo. En tout cas na mona ngo nte. Banda babotanga misinganga to mona ça la bongo te. OK. Donc il a deux niveaux. Deuxième niveau na pour matan étage nango. Mais on de mutu décor on de mutu zo kende lola.
Oh, je ne sais pas comment expliquer. Il fallait des caméras, si on a des images, on a des images au Tchango, ouais, c'est vrai, on va tout le monde. Donc, on a habité. Donc, on a habité que non, mieux vaut là-bas, mieux vaut Chine que là-bas. Voilà. Donc, si tu comprends bien, le slogan, il y a mieux vaut là-bas que là-bas, et par rapport à construction, propriété, la vitesse à technologie. Ok. Voilà. Donc, il y a un peu de mieux vaut Chine que là-bas. Voilà. Donc, Papa Chéri a mati, n'a libéré. Na kosimba micro, batu babandi ko chambongo. Première note nango, na dernière note. Ya nzembo libéré. Ba ochaka mbongo. Salmo bimba wana mutu nyonso tu atiembongo. Soko chembongo sisi, eloti na oke no chali susu. Tant ba sisi et comme isko to chenze mo mususu la même chose. Donc ba tu va permettre de se faire la musalate. OK. Plaisir ya kosakana te. Namona na accueil ya bongo te. Accueil moko vraiment très chaleureuse. Donc c'était bien quoi. Mais côté la manière aux autres belango ndé bien besoin na posa Chine en tisco bozo on appelle soso. Bien sûr, biso kutu na posa Chine mais bato Chine pe bato na posa. Appelle la posa na bino ba nzala na comme ça binoté que soito zongi sur Chine. OK. Ko bana Chine bazo réclamer kaka. Donc voilà. Papa Cheraza mutel boso beti na Chine congolais boso musique congolais boso. Pour la première fois musique congolaise et beta na Chine. C'est Papa Chéri. Bah innovation. Quand il y a bandaka boy balo bagate. Après il y a okoma bla 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 non. Mais tout le monde papa oui makendanga Japon. Binosco boy Chine. Bisoto ye Chine. Ben ça peut ba film belé peto beta o ba musique congolaise beta te. OK. Net na Vancouver. Vancouver na Canada? Na Canada. OK. Na habité musique net na Winnipeg. Ba musique congolaise beta kuna te. Net na kana nenga Canada wana. Net na Victoria. Net na ba Calgary. Biso to koma ngoto beta. Net na États-Unis bamboka lokola ba Bridgeport. Ba Connecticut. Ba New Jersey. Ba musique beta kuna te. Surtout que net na Angleterre. Net na ba Écosse. Ba musique congolaise beta kuna te. Donc sur cette on retenir que BCBG machine à musique. Machine à musique. Donc ba Écosse, ba nini beta beto. BCBG ça ba découverte belé même na Miabi. Na mona okeseti keno be ken boka se kena na mona mbujimai mais na Miabi. Na Chilenge. Niveau Chilenge est là-bas. Donc, comme la préférence, mais il ici qui est là-bas. Non, c'est les abongo. C'est les abongo. Vaut mieux bongo que bongo. OK. Voilà. Voilà. Quand on a un concert, c'est passé à Ikuna, on a un besoin à Kinshasa. Lelo Papa Chéri, on peut dire que Papa Chéri c'est une légende de la musique congolaise. Là, on peut pas les nier. Dans la salle de poste, une fois comme ça, j'ai dit. Papa Chéri baza bateau, il faut l'état congolais appeler ça bango honneur ou bazo mérité et ça que celui bakay ni ba mérité ba honneur voilà. Là on peut dire ça mais quand la manière dont musique ezo kendelelo to kendena volume B déjà ya balle de match aux amis qui ba retomber belé surtout bido lo ba concerne bokenda qui wana ezaki par rapport à ba retomber dans balle de match. Mais n'eng bozo préparer balle de match volume 3. Bozo passer bon moment na moi rythme, bozo passer bon kena na moi style nini pela. Te koza te que to comme sabato. Boza ka bo sepela ka na bonne musique. OK. Bo sepela ka na bonne musique, bo sepela. OK. Parce que BCB za machine à musique. To bon lo bakeno biso ndeto to bon yo kaka. Bo musique on peut le comme il faut mais maman musique moi niveau urbain. Ba musique wana za biso to me mango kala me balo barate. Papa chéri muta manda manga banda biloko wana. Musique ya talo kanga se motema tie la mienne nzembo wana style wana beta na mpena musique congolaise. Papa Chéri, c'est pas ta faute, c'est dit bye bye si on voyage ça je be chante pourquoi qui ça naï la jolie jaillira du bout de la nuit tu seras joli et banaka Papa Chéri et basa on kala
déjà mambo c'est zalé on va cancer mettre ba osala sika te mettre comme un gros de diamant dans le désert. Amour, je t'avais longtemps cherché son succès. Oh, ce soir mon corps te me souffle cette mélodie. Pour toi Doïda, mon âme comme ta beauté. Un chaud du vrai divin. Papa chez Yaïmazé Moïse slow. Et puis en français, kala. Les lois yembi en anglais. Est-ce que vous avez le bango? Voilà, bon, on met tango, baroya, voyez, man, community. Non, non, même pas. Voilà. Rio de Janeiro, vraiment, communauté congolaise. Neti nga boyerio pena bona yembi na seli vocal na chiluba. $1 mutombo lwaku umona malu jibaka nkambela wasungula kajika hola Patrick Jamba mulunda wa bantu malen mulangala mugajiwa jiminu apa jari jibempya na simona bintu wa bajinabyo bolo belangota na yembi na muluba me na yemba mna na kikuta bando wena muga na ngachoni gakisamu igimina ikusanguluzaga manu wena imuganda aganchonika ikusanguluzaga manu ngamamwina dobiso kenda ka to voyage ka deja na ba musique yango mais bima netike net voilà. Voilà, top plus à la biso rapidement. Papa Chéri, une légende, il y a musique la biso. Et le j'ai en francophonie et il y a un mboka na biso. 9e j'ai en francophonie. Oh, déjà, depuis l'année d'état, qui fait organiser la mboka na biso cette année. Et puis, le j'ai en aux alawana. Déjà, du côté plus culturel, tu vois que le bac est ministère, bah, il peut inviter Belé. Et puis, nous également BCBG, vous allez inviter. Bandeko balingaka la bonne musique, bandeko balingaka musique qui a solo. Alors que s'attend à na G à francophonie, tout na ni à francophonie au ça à 18h à l'aube et pas Papa Chéri. Non, aussi tout le monde biso ko lo baké, ce qui nini bon il y a beaucoup vivre bonne musique. OK. Ce jour-là vous comprenez que nous vous avez torteur on surnommé BCBG machine à musique. BCBG c'est la machine à musique. Vous comprenez la musique pour produire bino Jorouana. Voilà, on comprend qu'il y a ambiance nulle part ailleurs que na BCBG quoi. OK. Voilà. Et mais l'événement où ils allaient les particularités à BCBG peneza rani, la musique et un beaucoup na biso de. Et la rani les a copé ça va la gaieté copé ça va bonne ambiance. On appelle tellement bolo barabobi ba o ba la musique na biso telex bazaka servité genre sur aux ala besoin que no bina banda tong banda bande musique banda tissu ka foza na BCBG. Tout le barabo. OK. Tout le barabo. Ce que vous avez besoin. OK. Pour biso ba inviter biso mingi na ba fête ya. To beta ba concert belé mingi pena ba fête. OK. Biso to banda ko lelo to na rap mercredi, jeudi rap. Au moins ba vendredi, samedi, dimanche ba concert. Okay. Donc pourquoi ba benga biso parce que ba monaka soko lingi to le barabo. Soko lingi musique na yo fête na yo ba sepela ba bina. To pe événement na yo titongo benga zwa biso. Mais ce que l'ingi fait, c'est que la pongi. Pendant que la musique est bête, la pongi. Voilà, trop bon. Voilà, on comprend que mais Rio de Janeiro. Ça vous dit quelque chose, les loyaux, la musique congolaise, dans l'ensemble, la musique universelle. Est-ce que ça m'a rappelé ceux qui événements moko ezali to pe eloko moko genre ya lisanga moko yo mnene ezali masano moko que mutu moko ba bandisa ye na bandeli abande ti couverture ya loyembo ya événement voilà et puis il ka clôturer. Est-ce que ça vraiment des fautes la bande comme ça ben ça na ntira ma bona ne dépend de l'organisation ça m'a bien mais dépend de l'organisation na thème ya événement thème ya organisation mais déjà na ndinga francophonie ça que lumba congolaise il faut la valoriser bien sûr parce que on va savourer. On va vivre à la congolaise. Tout le monde a découvert Congo. La communauté vous allez inviter et pour vivre du Congolais, du congolaise. La congolité. Ouais, la congolité, par exemple. Alors, vaut même la musique congolaise qui est banquée, mieux vaut la musique congolaise qui est bango.
et bon social sami que congolais moko ba tchena ouverture pe kana clôture au déranger bino de par rapport ma pour ni les organisateur on a ba zo batin les gens ba sentir ne ba sala voilà il y a pas de problème. Mais papa chéri par rapport à quoi papa chéri il a l'année que non azala pe tout ce que ouais là c'est trop mais nazala pe na ouverture non papa chéri aza na ebi tu tenir ba na éviter pour mon tolboso ba chezana je crois ba cause ba secret secret je crois que la faire parce que il ne m'tauti na pourquoi ça les gars parce que non parce que il ne m'tauti na actualité stade siko OK avant wana je crois que ça la peut-être faire bato qui est na actualité ningi zokende voilà je crois que ça la organiser bongo organisateur wana ba bazo baté baebi pourquoi ba ko cha papa chéri pourquoi ba ko cha Fali pourquoi ba ko cha roi de la forêt pourquoi ba ko cha 4x4 pourquoi si wana zo engagé ke bango voilà donc pour na BCB je wana problème ça ba problème 4 les 3 bino betaka ne musique biso ya rato betaka ata pe ba che biso te to sipela ka pour faire déranger ça ba che bino te ba che ba leki te déranger te to ko sipela ka ke mais bon si connaître na minute nani akeko beta na Guinée équatoriale héritier bon déranger biso te ça les gars que non organisation musique congolaise a représenté surtout na tonde ya ngwana donc n'est-ce pas organisé pour un gars essentiel il est bien c'est tout voilà Rio de Janeiro je crois que ngana ko ikolo je pense bien ezali mananga bosona ya bayote la bako d'habitude ozali parmi ba musiciens entre autres ba musiciens ba soutenir faire rebelle pour la concert na yo vous parmi ba tout ba soutenir faire makasi mais kotala na on va pas tout contre la polémique mais kotala ndenge na subasement ndenge en interne masole beta marqué faire na wera bazala kana ba malatondi wala masole bana ko beta mais kotala vidéo wera son na sala qui pour la concert à faire kotala le faire à sali vidéo pour na soutien la concert à wera son ya Londres donc bezali ba meilleur ba signon pour la musique congolaise bien sûr surtout pour la clan Wenge ce qu'il fallait déjà ça la banda kala que non tous à la bomoko tous se soutenir main dans la main et c'est une bonne chose à geste à bien quand la musique congolaise va featuring et aux alaté ba koti featuring c'est une bonne chose que non moninga mususu pas na force pas beni moninga lelo sikoyo baninga bakomi kolobana bokene na concert ya moninga mususu et c'est bien kotala que non Fabregas azo na atala le moment na TikTok Fabregas batie photo ya roi de la forêt va vandibo Fabregas azo yemba kina lelo ngana kolanda ye vous comprenez donc et ça là que entre la main dans la main ça peut monter musique là voilà et ça là bien maman c'est vraiment bien comme ça il y a innovation c'est vraiment ça fait du bien voilà mais kota la bolinga ngone ekoleli ndana biso tozolo belanga no natala pe nani Fali azole manzembo ya grand mopao na katakar wala kala et ça là qui bien grand mopao azole manzembo a Fali et ça là bien na daneti fere ayemi ba fere azole manzembo a Pepe Kale mais na concert a fere azole ba concert ya nzembo ya viva la musica ali banzembo battu belé mais na concert à faire vraiment tana biloko c'est ça la bien voilà mais côté la ndenge mamozo kene na monagi ezana koloba ezapera mot d'ordre mais eza conduite au rançon na lobaki abi 2023 to payer na simaka ya vidéo à faire lobby moto azonga na libota na bango. Bon, libota na bango dans l'ensemble déjà to ko bakelo la famille Wenge la maison mais elle déjà réunie dans l'ensemble mais bino côté à BCBG le lengi makambo comme belo muna moto azonga na rana bango azonga na libota na bango lelo mignon Abraham lelo comment on appelle meni ndeko Fali bon l'artiste Fali Poupa ndenge ba comment fonctionner na est-ce que le chose pas bazonga na libota na mbo ya mepena maboko ya ofun là moi na biso il a commencé chez nous non par rapport à propos le comment tenir pas les gars c'est la question à relation à entretenir na biso so ya entretenir relation bien te na biso ya wana ke bongo
mais ceux qui a lingi ceux qui n'ont pas vu que moi na pas na bango ceux qui a soigné kaka abungisi sikoyo nzela na soigner obandela wapi faut les gars personne les gars le baga mabeto par exemple ceux qui a bungisi na yebi non rio ya na ngai nani papa chéri yende muto azaki papa nanga donc mentor ceux qui a reconnaître a soigner quand nzela kota tchaki salité wana akina kolongola salité wana okoma dans les bons pas de problème voilà donc ce donc pas baisser na BCBG me porte fungami pona bandeko nyonso bakenda kana BCBG zaka ya kufungama na batu nyonso batu bango monde ba mikangela ka ba porte yo moko kyo mikangeli porte yo moko yo misa papa chéri komo kendo kel susu ko cracher si papa chéri allez yo satane papa chéri aya ayamba afunga le porte aya ko yamba yo yembo yebisanga nana voilà. Bah, Rio de Janeiro, na zana motuna mo vous allez penser curieux mais j'aimerais tellement vous poser en haut et vous allez payer souhaitable bandiko ba la biso ba poser biso ba question wana matro. Lelo truc on y est en côté que parmi les musiciens on basé influent. Papa Chéri fait partie. Et puis parmi ba musiciens basé influent, ils appellent na ba musiciens ba bimi na ko lo ba na ranger wana ya kla wenge. Mais parmi bango na ba mbiaka na ba oba sali nzela eza na misu bakimo osala même ba label pona ko seni ba mission ba kana kati na bango pona ko kosteni ba mission ba évoluer na bango to ba kana kati ba orchestre na bango bango osala ba label pona ko propulser ba carrière musicale ya ba mission wana siko eza makambo o plus na ndenge ya BCBG za koneye lo moto remarquati izaka ba mission bino mo bo senda prêter ko yebisa leader a faire propulser bino ta muso sa carrière solo. Papa Chéri est mon na yebisa bina proposer bino ko moya bongo ti bon les sujet ko sala disque par exemple to bana na tawana sujet ko sala disque na BCBG la sujet tabouté OK Papa Chéri a ça fait ça ouverture aval de moteur ressenti biso moko nde nanu to se senta prêté wala bino moko Papa Chéri de lui-même ça lo bango tout haut et donc ko tumana ntsika za ina mouvement bi ata mwana ntsika so alinga sa disque ata ko tuna mwana ntsika ata mulala so ninga sala disque au financer au sala na ye e biso moko nde Mignon Abraham tozonga sima Mignon Abraham Papa Chéri muto Mignon Abraham bazali na poste sala disque te Papa Chéri muto ça Mignon Abraham sala disque o comprendre mais c'est comme Mignon Abraham Papa Chéri apesio avala e biso kutu rio te a biso kutu stege Mignon te ba privilégié ne yo balobi Mignon Abraham sala disque na kata BCBG c'est de lui-même moto c'est de tacha yemoko oyo mona yemoko c'est de tacha moningi non te non ba peso ava sala disque na kata wenge yemoko alongwa ki ko sala na ndenge na yekuna so ndenge asadi ba ndenge asa na yo asa lobango biso onde to ana biso to za après te mko to koma après to sala ngo etinga ri mko na koma après non sala ngo no alors disque on est ko sala alors disque disque alors disque n'importe quoi comprendre français et la radio projet au comment non nabi mukolonga na kozala après je non ça la bino disque alors disque ce qui veut dire ça veut dire que disque pena digne de son nom disque maman na disque maman na cantique maman na bankunga bon comprendre maintenant pourquoi beaucoup ça beaucoup mais na suka na ngomba comme ST pourquoi beaucoup n'a pas de S Rio de Janeiro voilà vraiment mais comment on les aime solo ya boye c'est des projets mais on peut ça na on t'a non déjà non artiste senior surtout azaka na ba œuvre na ye to c'est valait ba faste loma ke okende kokosa ke ngai te non biso nyonso tout to se contentaka pe na ba disque bato mais yo pe me artiste moko musu pe s'occuper ba yo ki ya yo ba long bazaka na bango na ba mine na bango bazande prêter nete nga bona prêter mais na za na souci un jour na ko sala disque ce qui est sponsorisé par Papa Chéri que tu as miel sous. OK. Voilà, Rio de Janeiro, moi je sens tellement la franchise surtout Bolingo Zaranango à l'égard à Papa Chéri. Rio de Janeiro on doit déjà clôturer parce que dans une mémoire pendant minute minute. Merci beaucoup vraiment le singa mingi pour na le biso mingi na le banga na le ba pena mingi te puis en plus tu dans nini
dans la répétition merci beaucoup nengo raccourcir normal chronométrage voilà et au Sungabiso Makasi mais Rio de Janeiro je pense que Lelo parmi les DJ de la ville au Bazara si proche il y a Papa Chéri je peux citer DJ Abdul oh Lelo tout le monde a quand même na ba vidéo na Papa Chéri ba solara moi ebele qui ne peut pas ambiance ba partager na vidéo comprendre que bateau ba yebani pena malamu. Mais côté là, ce qui s'est passé, na fait, il y a moi un Papa Chéri, au wapi, à sa qui, à sa société qui, n'a pas papa na biso qui question est mené à son âme. Oh le lot du diable ko ça l'émission par rapport pour le baquet. Papa Chéri qui ça qui est abeta banzembo ya fali pour pas la fête. Mais il faut dire aux amis par rapport à pourquoi on a comme subi makambo réfléchir au ça na télévision. En fait, et là on a élé monter na 4. Et que les fanatiques na bandenge na bango bamoni la makam. OK. En fait, eza na ninga mabete. OK. Na ndenge ke ba fanatique bazala na bandenge bazola ka makam. Bakisaka makam na bango. On peut ce exemple moko avant okoma place wa. Tala fali pour pas beti concert. Pour fali pour pas pire V ya Mignon Abraham et Abraham piano majo a petit concert Abraham akena petite sœur na Soraya d'abord on a la musique ya génération na bango OK et puis baza pire V na bango ba ke musique na ndenge normal mais ba tout peu ba grand homme tout peu baza na concert wana mais le ngwana ngwa actualité kutuna ya concert comme l'actualité Abraham maintenant Soraya baké concert comme ça en polémique. OK. Vous comprenez? C'est la même chose que ndenge ezaki que so babeta ki banzembo fali banzembo fali ngesa la pe bien na fête. Mais so babeta ki yango ba fanatique ba ngaba ke na ndenge mususu. Ba ine pour na ko boya ko bebisa fête ya bato. Ko boya ko kende ko vilipanda ngo na ba façon mususu. Ba longola ba exclure ka yango. OK. Mais malgré que ba exclure yango musique pe ezaki nango fête pe ça ezaki nango ka bien. Très bien. Voilà. Et c'est ça qui on a mabete. Bien na mabete. Na mabete pourquoi? Na mabete. Mais là vous confirmez quand même que Papa Chéri Loba il a dit Abdul Bon. Non, moi j'étais pas là. Quand il a parlé avec Abdul, il a fait appel à tout le monde. Rio pe Zalawa nous a témoin. Non, moi j'étais pas là. Je sais pas quand est-ce qu'il a dit ça, quand est-ce que ça s'est fait. Donc je n'ai quitté, mais nous devons sentir que non, peut-être il est dans le sens où on a. Moi j'étais pas là, peut-être Didi Abdul a inventé paix, par exemple. Mais parce que moi j'étais pas là. Non, le bandé. Voilà. Mais il y a une salle na biso bato BCBG kaka ba musicien. Ba tshai bien sika ya bino mo. Et sika na biso ba musicien. Et DJ Abdullah zaki kuna na salle. Na kata salle. Azo animer soirée. OK. Tant basali yango sikonga na zakita. Radio wana de. Voilà. Mais kota la ndenge makambo molaka na ba secret professionnel ne to ka des fois ko garder secret na makambo bota monsieur zaki wana. Ben côté peut rôle besoin manque de professionnalisme mais pourtant on a confié le comme moko ebiso ta monsieur eloko ko sala te est-ce que ça obligatoire de mettre la télé wana siko ndoko lo bana DJ Abdul eza manque ya nini bon yé kaka wana ça n'engage que lui voilà Rio de Janeiro tokomi na suka déjà mais d'habitude on a solo bal de match parce que donc le tirer les gens na solo bal de match 3e volume mon bal de match c'est bon to sala qui pourquoi ezaki comment il va volume ezaki liboso balle de match quand tu après ce que comme il va volume parce que il y a plusieurs chansons quand même tout ça qui longtemps to beta raté to se produit raté tant que se produit banzem tout ça il a beaucoup à donner. Alors ce qui faisait qu'il y a eu tant des morceaux européens ça to tchai banzem bebele qui va répartir en 3 parties. En 2 parties. OK. Donc va répartir en 2 parties. Bon moi banzem mususu etikali. Là va nous va promettre tout comme en 3e partie. OK. Alors ici première partie au boyokaki, premier volume, deuxième volume pe salaki, troisième volume le quoi pe banzem mususu etikalaki. Ya on moni ba bino to compléter en OP. Peut ça peut moi ba nombre moko boy. OK. Donc to toucher 3e volume.
La troisième volume, na ozolo bana bafana nanga bozela boyoka pe kunga pe msusi ya Rio pe kozana. Voilà, mobimba. Ouais, na troisième volume, voilà. Et ça, c'est que. Ouais, oui. Et c'est que. Bien sûr, ils ezali na troisième volume. Na mbeli Jean-Paul Kalema, garçon londonien quoi. Voilà. Jean-Paul Kalema, je vous salue après ça. Et puis là, sur le côté de Bicho, en un mot comme ça, vous avez fait la BCBG, vous avez la bonne musique, au moment BCBG au grand complet, na GR francophonie, et puis le programme sur Nengue. Non, baya kaka ebele, bako sepela, ebele pe baya raté au papa chéri, atira un concert cher. Rendez-vous dominical na ya $50. Bon profiter pe boya pe wana, je crois que côté les yeux de la tête. Boya, pour comprendre, pour sepela, na bonne musique, pour rataka. Ok. Bah tout musique, à cause d'un épée capable de nous foutre, bah monter papa chéri, atira un concert, bah 300. Bah tout ce que tu veux conseiller à $500. Bah tout ce que bazane na mbongo wana, mais le roi zara na limité na kasavu buna matonge na bibwa na ntele na maluku ko affronter ko ba vilité. Bah profiter bah na bango na francophonie na ngo na matonge presque na kalamu awa. Donc et ça là bien. Voilà, na c'est pas mingi ko ya bamo ko na lelo. Et s'il faut déjà saluer Jean Bateau, qu'on salue déjà. Oui, on a salué petit Nangaï, Maman Social. Maman Social n'a pas son mot à trop pas Sosali. Maman Boto n'a pas son mot à pas Sosali. Président Salé, président Aubin Salé, président Brazzaville, mais la communauté il y a Brazzaville na kata China. OK. Na pesi mbota trop pas Sazali, na pesi mbota trop na Fule Lukisu, na pesi mbota trop ce qui pena olingi ko Kabelo, olingola ta Kabelo bien. Il faut OK na et pas maman Céline Kabelo. OK. Maman Céline Kabelo ou ya Patrick Kabelo. Donc na China toujours, na pesi mbota trop na Patrick Chiboui. Na président Patrick Chiboui, président Toutou Chiboui, qui a Patrick, grand frère Patrick Chiboui, surtout qui est honorable Denis Chiboui. Na petit bambo ta trop place Bazali, na petit bota trop comme ça, na Guijou Maëla, na petit bota trop. Na moi nangai, ma fille bien-aimée, Rionce Kapinga, la fille à papa, na petit bambota trop place Sazali, na petit bota trop na grand frère naïe en Angleterre, Joseph Benedict, na petit bota trop place Sazali, ya Jojo, morning, I love you too much. Na petit bota trop place Sazali, na petit bota trop na masa nangada Dakanda. Toza maman na biso azo postuler maman Bibi Rehema ou ya papa John Mwanzia donc il y a Skyborn Hospital na pesi bango bambota trop biso bana est toza la sima bababi na sima bababi maman Bibi Rehema donc on a ko supporter voter mingi donc voilà na pesi mbota trop na Sorozo Mirozo na Igonzanga Mobutu Aigle de Kawele venangai ya José Abba le gros de cache mbota trop na Dieu donné ongé ya Nina Mwanza baza vraiment moi ebele donc la chaîne nanga ya YouTube boki na ko s'abonner bo support ngai na Rio BCBG TV numéro nanga ezali 09 98 85 26 63. Voilà, donc je vous aime bien. Voilà, merci beaucoup à vous et merci Nabanda Mignonge Bachid Bakar Otala Bisso. On était là ensemble avec Rio de Janeiro, lui qui est un musicien, lui qui évolue au sein du groupe Wenge BCBG, où les alliés orchestre cher Papa Chéri Jibem Piana, ou Atlético Solanae, Mokona Lelo. Merci déjà à toutes ces personnes qui nous ont suivi du début à la fin. Merci au boss Jara Simboni, merci à madame Karine Kololo Boni, merci à mon vieux Richard Mouya, eau potable depuis les États-Unis d'Amérique, merci à mon vieux Cam 16 Kandolo, via Bapetine, 10e arrondissement, puis la gare du Nord. Voilà. Soki peno lingola tane na lati boy. OK. Baguchi bandali nzaka tina minti na balinette partout. Sans compter y na beti ba ensemble à Bulgarie boy. Soko lingo beta boy, ba Balenciaga na makolo boy. Contacter Dadi Lukombo boutique Infrata Mode. OK. Na Lyon.
donc vous allez décider quoi. Voilà. Merci beaucoup à l'agence ADBM Food Service, notre partenaire par excellence, ou à accompagner Rapenza. Nyonso Auto Salaka, l'agence ADBM Food Service, ou à Pesaranamboka à Chine. Et puis là, déjà, on continue à bureau en Chine comme à Kinshasa, référence à Malamo. Yangwana, agence ADBM Food Service, na Bukasté, Papa Adolphe, Ndé Masoleta Mbolarabien. Le vice-bourgmestre de la commune de Limité, maître Isaac Moukende Chichimbi, Bambo Tebele, Papine Zeza à Paris, Irène Mwanza na Paris, Pichungi Touka Abus 1 à Paris, Tonton Pina Manchester, Jojongo Naïmen Bourgeois Embêté avantageuse, Bambo Tebele, Samangobu, Dibaï la Fondation, la Bienveillance, et Christian Lukula, 4 fois père en Akasia, Paris aussi, et puis merci à mon vieux Guy Moussa. Il y a un petit naïe, Leki, il y a un naïe, et puis là, je dois dire déjà, viens à Bisso parce que viens à respect, peu bolingo ya batu na niveau moko, brozoïdité. Merci à vous, et puis là, tout le monde a mis balassin avec un nouveau numéro, et là, portez-vous bien. Bye bye.